Afrika. Pona nini tango nyonso moto atelemaka pona kobundela biso na nzela ya politique tosukaka se na kosala trahison. Mawa mingi akata koluka lobikwalo poso moindo opaselekaki mingi ena bongo babundi baya babundisa bango bakende pe bazonga ena bozongiaki mbangu na mokili ya molimo esengelaki atindela biso mbasi ya politiki wala kaka biso bosomia molimo eya mosundi ena bongo tokomaki ngele kwa lipanga lumumba telemaki na nguya ya kimbangu mokili yembele baindoki wele mokili yembele baindoki wele 1961 Lumumba atelemaki na nzela ya politiki mpona koluka bosomi ya baindo soki mokili ya molimo mpe bakalunga apesi yo bokonzi Matondo bandeko balandi baindo bola muka totondi bino botondi toyebi ete na ngonga oyo bomesana mingi kolanda biso te kasi tosali émission moko spécial na ntina ya bosololi na bango mai papa nkoso kiamu nzala panda na ngola liye bomai na bomo songi ya nzela suka bakoko oyo asili kokita awa mokili mwa Afrika ntina te baindo bakoka kola muka engami nkusulo sala elaka onzako matono mfumu baindo bazali mikolomi so kotungisa lobola luilondo moteti ndikamo beti lokole croyant africain na bolandeli maye mazali koleka awa mokili mwa biso spécialement awa na RDC ndebongo lelo tokani ete tokoka kosolola na bino na ntina ya etamboli na mboka na ntina ya etamboli ya politique ya mboka na biso Congo pe conseil nini bino bokoki kopesa na baimboka conseil nini bino bokoki kopesa na ba politicien ya mboka na biso kolandela ndenge mokili ezali kotambola. Matondo mingi ndeko na biso lobola loilondo croyant africain moteti nanga mobeti likole nako banza tango mboka ezali kotambola tango bato bazali na bomoi na kati na mboka ezali kosenga na kati na mboka wana esika bato bazali bwanya pe mayele ya bato esalaka miso ya bato ezali mpona kotala te kasi mpona komona bongo ya moto ezali mpona kosimba makambo oyo ye azali bongo komona kasi lelo nazali kotala Congo ya conférence de Berlin oyo ndenge nazali kotala makambo nango ezali kotambola nga nazali komona bato batelemeli na tosolola lelo totala lobi eleki te tosolola lelo totala lobi eleki te elingi koloba bazali kosala makambo lokola te kozala na biso ezali ebandi kaka lelo nzoka nde na nzela lolenge ozali kotambola moto nyonso ndenge atambolaka na nzela soki abetaki libaku mokolo akokoma na esika oyo wana akokanisa kaka te nabetaki libaku awa nesika abetaka libaku ndenge moto aza kotambola na bomoi na ye na kati na makanisi na ye azali na eloko oyo balobaka na pamuki motema na lopoto balobi na se rappeler
nzoka soki ose rappele elingi koloba te likambo yango esi elekaki nde obendi yango lisusu na makanisi na yo boni biso tozali kosala politike lelo tozanga kotala kala yango nalobi lelo toza komona ndenge politike ezali kotambola lelo kasi nga nalobi na bacongolais ya conférence de Berlin so nalobi conférence de Berlin pamba te mpo tozala bacongolais lelo ezali mpona conférence de Berlin mpo tozala bangolais ezali mpona conférence de Berlin mpo tozala barwandais baburundais batanzanie banigérien ezali mpona conférence de Berlin yango nalobi eza koloba sikoyo na biso ndeko na ngai lobola lo ilondo croyant africain moteti ndika mpe bongo bandeko balandi banso classe politique congolaise. Classe politique congolaise. Classe politique congolaise. Peuple congolais. Pona nini classe politique congolaise na lobi mbala misato ya mine na lobi boza kokumba biso wapi pe lolenge nini. Peuple congolais boni mémoire na yo eza kosala te mpona kose rappele na lobi euti koleka pamba te mokolo ya 4 janvier 59 mokolo ya 4 janvier 59 ezalaki te ke bapoliticien bakendeki na stade bapoliticien bato babenganaki mondele te ezalaki peuple congolais oyo autaki na stade peuple congolais oyo arataki meeting ya Kasavubu ye muta revendikaki indépendance omoni sikoyo peuple wana revendike indépendance tie ye kosala te elingisa bapoliticien congolais bakende table ronde na Bruxelles ebele na kati na bango poto bamonaka yango kaka mpona bongo ndenge peuple asalaki soulèvement na ye peuple adirigeaki badirigeant adirige bango alobi non tolingi il faut kaka tozwa indépendance sikoyo mondele ntango amoni ndenge wana alobi non so makambo tosaleli yango esika peuple azali tosalela baréunion yango conférence yango parce ezaka réunion tosalela conférence yango masolo yango tobetela yango na Congo esika peuple wana azali alors badirigeant oyo bakosibir pression ya peuple na bango alors bakosala volonté donc elingi peuple na bango alors indépendance ekozala ya solo malamu tomema bango kuna epai na biso esika bakozalela na environnement oyo ya bango te esika oyo ekozalaka pression ekowuta sikoyo epai na biso tokotia bango pression mpo basala volonté na biso omoni ntina baizolaki bango komema bango na table ronde ya Bruxelles donc baisole bango mpo bazala te pembeni ya peuple na bango mpo bayoka conseil ya peuple na bango te mpo bazwa likanisi ya peuple na bango te me bazwa likanisi ya mondele kuna na poto mpo basalela tina conférence de Berlin ekende na Bruxelles conférence de table ronde de kende na Bruxelles mpona bongo mental koese koinhibe mental na bango parce que bazokende wana bazali d'abord na complexe d'infériorité ozomona alors ntango bake kolula poto parce que poto ozomona sikoyo mboka na bango te milimo mpe ya bango te do balongwe na makanisi ya indépendance bakomi na makanisi ya poto si eloko bamemelaki bango alors bake kotravaille psychologie na bango omoni eye kosala te bato wana ntango bazongi bamosusu azoya mpena na malete alobi nayeli bino indépendance na malete eske indépendance yaka na malete ozomona indépendance ezali awa na malete na eza na malete azobina pe epuis peuple azobetele maboko donc ntango baye omoni bato wana lokola bazalaki oyo bazobenga baintellectuel donc lokola bato maye sikoyo ntango bazoya toye na lipanda peuple azobina indépendance bayebi te babini nini basepeli nini me na kati na bango quelques éveillé bazalaki oyo bakendeki oyo balobaka suis rentré comme suis parti suis sorti comme suis entré donc ndenge wana bazalaki bandenge ya kuta lumumba wana alors sikoyo omoni mpasi eza nini
bato baye peuple alukaki indépendance mais loko nini peuple abandi kovivre 11 jours kaka nsima ya proclamation indépendance sécession katangaise déjà compromission indépendance ebandeliwa nini sécession katangaise commandité na bapaya wana esika bautaki na babelge topusana moke sécession kasayenne ozomona donc bato bakitaki na conférence non bato bayaki déjà na virus ozomona siko ntango baye baye kocréer désordre politique ani batiraillement ebandi siko entre bango entre peuple te mais tiraillement entre bango entre bapoliticien siko ndenge bapoliticien baza kobendana bazosani bazomema peuple na nsima na bango ozomona bazoya baye sécession kasayenne parce que peuple ya Kasai te mutasenga na kalongi ke sala sécession peuple ya Katanga te mutasenga na Tshombe sala sécession makanisi ya Tshombe na ya kalongi na virus ekotaki na conférence na conférence de table ronde tena yebi kaka lokola colère ya conférence de Berlin lokola conférence de Berlin kata biso biteni oyebi pe kaka bongo ezomema teno table ronde pe kata ki biso biteni ngeta mfumu voilà kaka yango nozomona nyonso ezosangana kaka eza kobosana te mais nyonso eza kosangana de bongo monisi kotala bapoliticien kote bamemaki biso nsima ya sécession kasayenne wana guerre entre baluba na baluluwa omoni badivision wana kaka tobandi kokende wana désordre wana mbala moko balongoli Mbuta Lumumba na bokonzi donc baoppose Kasavubu na Mbuta Lumumba opposition ye songi ekoti baye kolongola Mbuta Lumumba suka nango bake babomie balongoli équipe wana nyonso équipe wana ekei sala siko rébellion bozomona rébellion ye metango balongoli Mbuta Lumumba na gouvernement na ye mbala moko na kati ya désordre entre koneutraliser Mbuta Kasa na Mbuta Lumumba ezali peut permettre bakotisa Mbuta Mobutu pe bongo bazo ba commissaire généraux batia bozomona nyonso désolé kaka l'espace il y a 6 mois bien coordonné par Bruxelles. Zwakaka le 30 juin 60, titozo kende na décembre, makambona nyonso ezolega kaka l'espace ya ntango. O nyonso toza ko expliquer donc désordre politique. Alors OK, on a bakwanga kuna bazobomana, ozongi boye. Bayaka bazobomana, donc tobandi ko vivre. Sikoyo, le peuple a bénéficié de l'indépendance, abandi ko vivre sikoyo, ba guerre tribale, abandi ko vivre traumatisme. Il y a un conflit. Il y a un conflit, il y a un politicien. Alors, comme le peuple n'a pas bomana, ils ont dit que le peuple a vivre ce traumatisme. À la base, c'est Mundele. Mundele n'a pas parce que et comme si koyo école boyé la koyo kanate ba kolingana te entre temps ba koti ici nani Mobutu na ba commissaire général mais tango ba étudier terrain ba monaki ke banani wana fu Mundele tango amoni ke nani Kasavubu oyo azalaki mu Congo et que ba Congo na tango na bazo sala majorité na Kinshasa entre temps ba Congo bazalaki mingi na abako oyoyo ebimaki lokola parti en tête ya komema mouvement ya revendication indépendance donc ceux qui balongoli Kasavubu na 60 kaka wana ekosala ke peuple mu Congo akotomboka or ceux qui peuple mu Congo atomboki osomona ce peuple mu Congo atomboki et ça les sous remise en question ya indépendance yango triqué oyo bango bayenango alors tango negosenga peuple a revendiqué sikoyo vraie indépendance na ye osomona tina bazongiselaki Kasavubu yango bazongisi na nini na bokonzi a dirigé gouvernement ezalaki composé ya ba commissaire généraux entre temps Mobutu batie pembeni wana asirivaka mouvement wana ba désordre politique continue kaka tiraillement bosala boy bozo nyonso wana bien étudié na ba laboratoire na bango na ndenge bazotia Mobutu donc nyonso wana banda
alors sikoyo ozomona nini bake kuna susu epai ya Tshombe désordre baye sikoyo non bameki kokunda babengisi Tshombe aya atravaille na Kasavubu ozomona wana parce que sikoyo basede bango eloko bongo oyo bazalaki nango posa lokola gouvernement central Kasavubu azalaki kaka tika aloba na ye mais bazotravaille plus na Mobutu mutu na bango nde lero na sikoyo baye kosalaki bon lokola po tosepelisa bango toboma nanu badivision wana nyonso nde sikoyo baimpose Tshombe sikoyo aboma sécession oyo asalaki aya korejoindre asedaki bango eloko nini mboka kaka ezalaka asede kaka osomona alors ntango sikoyo baye parce que eloko nini eprovokaki sécession katangaise parce que bato bayebaka te avec Mbuta Lumumba ntango Mbuta Lumumba amoni ke bolamu ya peuple congolais bomengo ya peuple congolais il faut ezonga na bacongolais parce que peuple congolais mutu abundaki mpo na indépendance na ye alors il faut agoûter indépendance wana alors bamonaki ke na kati ya baprovince nyonso province ya Katanga ezalaki riche na baminere osomona ntango wana nini union miniere ya Katanga ezosala wana oyo ekomi lelo eshekami omoni sikoyo balobi non mpo tokase Lumumba azala na mbongo te il faut tobotola ye baprovince nyonso oyo ekopesa mbongo ebele na gouvernement central or ezalaki sikoyo nini Katanga na union miniere ya Katanga pe bongo na Kasai mpo na diama ya miba ya bakwanga osoko yango na sécession kasayenne na sécession katangaise donc monter la Belgique oui mpo na e privé gouvernement central oyo Mbuta Lumumba azalaki kodirige na bomengo to makoki ya kotambusela mboka alors ntango sikoyo gouvernement central endimi kosakrifie Mbuta Lumumba akei omoni sikoyo ennemi gênant akei nde sikoyo ekoya kosala ke bandima kozongisa miba donc Katanga na Kasai ezonga na gouvernement central donc bomengo na bango nyonso tu ezongi na maboko na bango donc tina sécession eza lisusu te nyonso wana kaka mundele et puis na politicien marionnette parce que aza komitika bamanipule ye bongo omoni epai ni bapoliticien baza komema peuple congolais alors okotala même rébellion mulele bomi batu makambo ezalaki ebele osi tobi ke rébellion mulele bomi bakengi koloba kaka nini parce que bazobuda entre rébellion na gouvernement central donc bato bazokufa wana bazokufa eki mindele te kaka bato mwindu ntango mundele amoni sikoyo te non na Kasavubu toaki mpe na posa kotravaille na ye te balambi ye tant tokomi na bane 64 et 65 sikoyo baye kosala nini babendi Tshombe aye loko ayeki na gouvernement central fallait bakabola bango suki na Kasavubu alors bayebisi Kasavubu susu alongola Tshombe alongoli lisusu Tshombe bazwi kimba oyo azalaki epai ya Kasavubu pardon ya Tshombe bazwi ye sikoyo na gouvernement ya Kasavubu donc banome Kimba premier ministre donc humilier sikoyo Tshombe sikoyo alongwe mais eza désordre politique kokreka ba désordre oui batiraille mais ezali sikoyo basali nini na kati ya Abako lokola Abako ezalaki mpe makasi eke Abako ezalaki parti sikoyo ezalaki na pouvoir donc ezalaki makasi ifallait sikoyo kosala susu nini ifallait kokabola lisusu Abako wana kofragilize yango kolekisa yango ndenge wana bakosala te bakaboli Kasavubu na Vital Mwanda donc Joseph Kasavubu bakaboli bango na Vital Mwanda ke kosala Abako mwinda sikoyo ele moko etikali Abako kodia omoni donc Abako pe komi divisé alors na ntango wana il faut comprendre pe que Vital Mwanda aza muyombe lokola Kasavubu baza muyombe moni sikoyo ntango bakabwani esali nini ekiti donc force ya Bako ekomi diminué alors ntango même soki balongoli Kasavubu
omoni bakongo si bakomaki mpe divisé. Donc moi ba revendiquer ça alors mpe Mobutu aye akoti. Mobutu ntango akoti omoni ba désordre wana esalimi ke désordre politique ezalaki na ntango wana opposition entre nani Tshombe, parce que Tshombe même na parlement kuna lokola azalaki kosala majoritaire epesaki mobulu entre Tshombe na Kasavubu na ba désordre wana politique nde epesaki argumentation oyo epermetaki Mobutu asala coup d'état. Donc bacolonisateur ancien colonisateur toka ka forme yango loko ezo continuer balaki na posa ni ya Kasavubu ni à Tshombe, mais bazaki na posa batia Mobutu na place. Mais il fallait pas créer des ordres entre Kasavubu na Tshombe. Osomona. Alors bakaboli bango. Parce qu'en réalité Kasavubu na Tshombe bazalaki na problème té. Baki na problème té. Et puis faut mona que ba diminuer Konako ya nani ya Tshombe. Ba diminuer on a ndenge nini bakaboli Tshombe na Kimba Tshombe na Kimba bakaboli bango. Voilà. Bakaboli pe Kasavubu pona ko posa abako bakaboli pe Kasavubu na Vital Mwanda. Dans tous les deux cas ba fragiliser oyo ba fragiliser oyo. Donc vous avez diminué na base na bino za diminuer ke ba koti sisi koyo Mobutu siko akoti. Moni il faut être le diable lui-même pour avoir un tel plan. Donc ça patient na zo ba ke mais ba population bazaka ko subir. Et puis la distraction. Eh oui, baza subir loi et puis baza la carte de distraction. Alors population tant Mobutu pas côté population chanta qui a yemba qui na 5 ans Mobutu a bossé que ça Congo tout ça ningo no c'est ça là. Alors il fallait qu'on élimine challenger. Hein? Il y a Mobutu parce qu'après 5 ans il faut token na élection parce que il y a on a lobby que ba kulutu. Moni même si vous avez dans la classe, même si vous avez masolo beta ka on likolo te. Na classe mon abatang sira ke likolo te. Il faut que tangi ça à tête reposée, il faut que beta la bana masolo à tête reposée. Et ça a une importance makasi parce que sans relecture ya histoire, beaucoup qui peut avancer. Sans connaissance ya histoire, beaucoup qui peut changer le côté, beaucoup qui peut évoluer. Parce que l'histoire se répète. Oui. Na kelasi batangi sakayango te. Mais ma be yango wana. Vérité wana ata mwana moko yebite wana. Batangi sakayango po bala kisakate. À chaque fois l'homme blanc. Alingi ko sala eloko moko na mboka. Tozo ka exemple ya mboka na biso awa a créé toujours des ordres politiques. Alors ba politiciens marionnettes bakende ko mema peuple na kata ba désordre wana possible ba faciliter ko vendre ya mundele et puis kodia na bango na komena na bango. Alors que mundele alingaka te mutu oyo alingi ko bongisa. Mundele alingaka te mutu oyo azobongisa. Donc na alingi ko bongisa na azobongisa mundele alingaka ete. Yango ezali ko bongisa. Oui, yango ezalinga na lobaka na batu tangu nyoso. So bomoni mundele bandi discours ya mabe pona mutu wana. Bino mo banda ko linga mutu wana. Mais mawana biso eza kaka slogan kaka moko tozo liate nzala mais omoni soki tolobi tozo sabino mwa simane tozo beta masolo wana bokomona boyeke tangu kaka wana balongoli mbuta lumumba papa ileyo baye simanango Cyril Adoula ye premier ministre tangu Cyril Adoula ye premier ministre ezaki na époque ya Kasavubu parce que na yoka ke batu badiaka 3 fois mais boye bakake soso oyo ya nini ya ba congeler na bango bébé Adoula e bandiko ya soso ya yambo yaki awe kufa ya ngwana bibemba Adoula wana dina basiro batango bibemba Adoula parce que Adoula mutakendeki ko signer contrat kondima ke bibembe wana ya basoso e ya kawe ya bazobe bango soso ya ebembe Adoula osomona Congolais, ça c'est ironie makasi. Osomona donc Bemba Adoula ekotia. Et là qui c'est que crise ezali na kati ya mboka ya Bemba Adoula ye. Alors kaka na même période fois de vita au bozo benga tombola e bandi pe koya. Bilamba tombola. Bo bilamba tombola ko ke ne pas ba riche mais faut que ne pas ba pauvre. Omoni. Donc bilamba tombola faut que ne pas yi ya ba bola. Donc bilamba tombola e bandi koya. Voilà tu kaka na 60, hein 60 65. Alors bana classe bakuluti bobeta ka masolo malamu ebele na kati na bino
botanga banda première année primaire ti 6e primaire olata lipapa te olata sandale te ozokende classe makolongulu me masolo na bozobetela yango bana te ntango tokomi na 65 non na 64 63 64 babimisi lipapa ya 100 moins 1 oyo bozobenga lelo tata leki aleki awa ezalaki bazobenga yango 100 moins 1 99 ebimaka na ntango wana me eponaka nango mpe bilongi nsima na yango na 65 66 bata aye kobimisa lipapa oyo ya singa bazobenga mosuni ya bata lelo babengi la gomme ezalaki mosuni ya bata alors mosuni ya bata wana nakoyebisa bino ke bobola ezalaki makasi pamba te nini yango na mosuni ya bata wana ndeko na ngai lobola lo ilondo na période wana siko Mobutu asi akoti parce que 65 66 Mobutu asi akoti boyebi histoire ya fusible lipapa esaute donc lipapa ekatani bolobi nini fusible esaute il faut zongisa fusible alors siko faut ça il faut un fil de fer obandi kokanga est-ce que bana ya bato ya mbongo bazalaki mpe na makoki bango mpe soki lipapa ekatani baza kotia mpe fil de fer baza kotia mpe bafusible to ezalaki babola parce que omona lipapa eliama donc depuis moto asomba lipapa wana donc achangeaka te omona mpena noko na bino to tata leki na bino to ya na bino mpena boawuti kuna epai ye azalaka donc aye kotala bino na lipapa eliama donc bozotambola nzela na mutu bato ya makolongulu bazokima mbangu bazokima zelo echauffe bango okamwe mpe moto ya lipapa mpe azokima nzoka mpo na nini moto ya lipapa mpo lipapa etomboka mpo lipapa wana eza koliama eliami kota mosapi ya monene kota misapi ya mike na basuka mpe eliami na katikati esika lokolo eniatelaka eliami na talon mpe kota suka na coin eliami donc ndenge azokende koniataka azokende niataka ye mpe so bazelo wana ya moto mona bozokama na moto ya lipapa bozokima ne nzela moko wana souffrance wana eza ya lelo te eza souffrance ya lobi euti koleka nyonso tozolakisaki bapoliticien bakoki koyebisaka biso te ke peuple azosouffrir lelo nde ezali argumentation ya koloba te non parce que peuple azosouffrir yango yangi nakota na pouvoir te yo lingo okota na pouvoir mpo okende kolia omela na yo parce que bobandi distraction yo kala yango tozolimbola ndenge ni betape tozokendela alors Kasavubu Mobutu asali révolution comparaison kombo na yango babengaki yango révolution comparaison azwi pouvoir mpona 5 ans bokoki koluka baarchive botala bainterview ya Mobutu lere bainterviewaki ntango azwi pouvoir alobi tozwi pouvoir mpona 5 ans tokoredresse économie ya mboka tokoredresse mboka et après 5 ans tozongisi pouvoir na bacivile ezalaki bongo peuple akocompare entre pouvoir o bamilitaire badirige na yango na pouvoir oyo bacivile badirigeki na yango c'est ça yango babengi pouvoir babengi yango révolution comparaison ce qui veut dire 5 ans ya Mobutu par rapport ya 5 ans Kasavubu omoni Mobutu bapesaki mandat teke na parlement balobi na ye ke non ozwi mandat ya 5 ans non atikaka 5 ans comparativement na 5 ans oyo Kasavubu awutaki korene en tant que civil mais eloko nini eleki na année 69 Mobutu azalaki na 70 tokokende na baélection azali kaka na 2 concurrents 2 challengers oyo akoki kokuta akoki koaffronter bango na 70 wana ekozala Kasavubu na Tshombe curieusement na année 69 Kasavubu akufi Tshombe na Algérie banleve ye oui na même année 69 ba liboso tokota donc tokoki pembeni ya 70 pour que tokota na élection tokota na 70 wana 69 il fallait koéliminer baoyo bakoya kotelema lisusu na Mobutu na 70 omoni il faut koécarte bango parce que d'abord na ntango Mobutu akoti na bokonzi pendaison oyo esalemi ya baconjuré de la Pentecôte le 2 juin lundi 2 juin 1966 na esika batie stade de martyr tina nango ezalaki nini mpona kobangisa tout politicien oyo alingi kosala politike na kati ya mboka oyo osomona bato wana oyo babomaki papa Bamba papa Kimba papa Mahamba papa nani ezalaki teke bazalaki vraiment na infraction basalaki complot mpona baboma nani président Mobutu non ezalaki biloko oyo na ntango wana bango moko
tenant du pouvoir donc Mobutu na batu na ye batu ba montaki eloko wana pona e permettre bango bavandisa bo continent osomona. Alors toujours on commence batu basala makambo wana classe politique parce que politicien batu basali makambo wana zobeta lisolo ya 65 donc tobani na 60 tozoya 65 ti 66 cheminement wana. Alors donc comme ici qu'on a 69 pour te compter en année 70 et la seconde élection peuple a pona peuple mtakoya koloba entre ba militaire ndenge batambuseli mboka na ndenge ba politicien batambuselaki mboka donc ba politicien civil mais siko les deux challengers Kasavubu akufi na 69 alors Tshombe akufi pe na même 69 kuti ye enlevé na Algérie et banité Tshombe babomaye bakundaye wapi ni histoire tikalaka na point d'interrogation. Alors to comme en année 70 Mobutu a se présenter na élection yemoko lokola za na concurrent te za na challenger te candidat unique siko basali kaka nini batie deux cartes, carte ya rouge na carte ya vert. Au voter vert la paix, au voter kimia, au voter rouge, au voter makila, c'est qu'on lingi guerraison bazu soda batie sur place. Voilà, Mindela va déclarer démocratie qui non Mobutu dictateur va vandigner zate mutuna bango ayeka kandengo oyeka ndengo zia ko voter wana voter vert oyeka kana vert no kaka dai kutunga na soda telemi pembe est-ce que ko meka rouge chana kati bakangi oti ocheka vert le kiti ndenge ba proclamer ki soki ba 90 soki ba combien ba moka bati ba yebi omoni to koti na phase wana toujours ba politicien donc indépendance au peuple aspiraki na 59 oyo alingelaki ke akoma libre liboso mindele a goûter bomengo na ye ya mboka na ye ayeba ko se diriger ye moko ba bomie yango na ba politicien ba utaki table ronde à Bruxelles ba ye puis ba kotisi peuple na distraction na tango nyonso bango basalaka ndengwa na sala boye bazongisi boye kota masanga kuna ezo sala na babar entre temps bango baza ko distraire peuple te ye kuna zo bebisa te nga soki na koti nga mais yo soki okoti bobandi ko kota lelo to tuna nanu motuna ngopeti to tuna nanu ba politicien o besoin biso ke non biso pena to est bobandi ko kota lelo bolongo limbuta lumumba bino boye peuple alebi bebadula alati tombola boye révolution il y a 5 ans peuple alati lipapa musunia bata na ba fusible toye nango ti 32 ans tinenge tozoya toye boye to komi na ba période ya na 90 bakamba perestroika kuna ye ba politicien tina ya conférence nationale ezalaki conférence nationale même ceux qui peuple bandaki kosala ba marche peuple na conférence nationale peuple amonaki sikote non dictature esili tokoti na multipartisme donc elingi koloba sikote politique elingi ezwa équilibre parce que ozo diriger ozali pe na parti ozo contrôler yo donc bokoki kozala te ke bino kaka bosalaka bien osomona parce que elle oyo ekoki kocontrôler bino te ekoki kobangisa bino ezali te bozali na compte à rendre na peuple te parce que boza komi imposer omoni donc pendant 25 ans bomi imposer parce que tant komi na 90 il faut comprendre que au bout de l'heure wana asali na 30 ans te mais asali siko 25 ans moi si bokondi na 65 donc asali 25 ans donc bomi imposer mingi mais siko eloko ni leki peuple a monnaie qui na kata conférence nationale eloko nini ekosalema relecture ya histoire bakoyebisa ye nani abomaki nani ayibaki nani asalaki les deux commissions hypersensibles eleka na moto balobeli makambo wana te ok nini mosusu peuple azalaki kozela pardon ya baye banyokolaki peuple ya baye babomaki bandeko na bango ya baye babomaki bato na kati ya mboka baye bayibaki biloko ya bato babotolaki biloko ya bato na makasi mais basalaki basécession baye basalaki nyonso na mabe na kati ya mboka nyonso neyebana alors basenga baninga pardon
alors tango baninga pe bakoyoka pardon balimbisa pe bango sima kolimbisa bango bandeko wana oyo basalaki baninga mabe baindemniser quand même bandeko wana peuple azali kozela kaka wana sima nango toke na baélection moni eloko peuple azali kozela na conférence nationale toke siko na baélection et sima baélection peuple apona nani ye alingi akamba ye mais conférence nationale eleka ata na kimia moko te toujours bapoliticien comment bokoki kondima batata minene ya ndenge wana bakokende na kati ya salle ya conférence na palais du peuple na basifle et puis ceux qui bakei kuna kaka balingi kaka kosilikisa ce qui veut dire omoni bambrouillère bazemele bakoya kaka boye kofinga bakoya te mpona balobela vraiment likambo bato bakoki bayeba te bakoya kaka boye ayibaki alokaki asalaki boye ozomona mais ti conférence eleka ti ndenge toza boye toyoka batanga kombo batanga liloba wana moyibi batanga liloba wana koboma mais conférence etikalaki koloba te nani abomaki nani ayibaki nini ozomona ke baza kombrouiller bapiste de balinga bakoma boye pasi ngeleli tomoni kaka leur seigneur mosengo pa al ozomona atiai politicien batie badésordre peuple bakangi conférence désordre wana peuple te moto aza kotiango na cité kuna mpenza na kati ya palais du peuple esika bapoliticien bazalaki esika désordre ezalaki mais bakangeli bango conférence yango kweke bakiti mbango na cité en réalité nana kangaki conférence wana bango moko mundu ezalaki ndenge nini te conférence soki ekangamaki justement ekomaki nango esika ya théâtre ya kofingana donc mikolo nyonso bakokende kuna kofingana koswana ekomi makambo ya bakanda yango ozomona meme ezotinda mobutu kaka baconférence bakomaki susu kotolera yango te parce que ekomaki nango esika ya benjire eki esika babétise sikoyo te embrouiller kaka peuple oui embrouiller peuple parce que nazo bana peuple que il faut peuple ala mukasala ka lecture ya histoire batu wana bake ko s'embrouiller kuna boye pa bafingani bazolo bana bango loko moko malonga peuple boye ko yeba te parce que tina lelo relecture ya histoire et ça alors qu'il y a que ça dans la conférence oui mais il faut montrer quelque part ça lui peut une main noire parce que à la base il y a main noire comment il est peu bazala qui cité oui mindele bazali na kati ya les deux commissions hypersensibles voilà mais ngai awa naza ko interpeller peuple congolais ndenga za ko se laisser distraire na ba politiciens ndenge ni ba politiciens baza ko embrouiller ba piste po yo peuple okufaka onyokamaka bango baliaka bamelaka siko ye peuple ye politicien po asala makambo na nyonso eza nini azali utiliser na mindele vous comprenez siko eloko wana nde eloko siko nazolimbolela yango wana donc mundele abomba maka sima ya politicien nde sika azonyokolela peuple noir peuple africain yango napesi bandimola wana omoni nani apesi bandimola wana omoni nani fezala na bandi Godefroid Munongo soka na bosenite Godefroid Munongo tanga lobi ke lobby na koloba banani na banani baboma Mbuta Lumumba pe lekaki ndenge ni bobi kala muka te na tongo très bien ala muka to kabo Godefroid Munonga ku panique Kinshasa mobimba somo omoni yango sikoyo donc tout ça ezolekela kaka wapi esika bapoliticien bazali na palais du peuple kuna bruyima babeta basifle mais ntango sikoyo baswani kuna bacreye badésordre wana baye bakangi conférence wana bakiti na cité baye kobimisa peuple abima mpo conférence efungwama peuple abimi peuple akufa le 16 février akufa martyr te makufa sacrifice donc basacrifie peuple ekofungwama ya conférence ebongisa eloko te kofingana bachabo donc ceux qui bosa ko étudier ko komona penake bazo chapena désordre sur désordre bachabo ba nommer oyo boy alingi te bazo ngisi boy okuna ba lingi te okuna oko commander ngate et puis Mobutu alongwa te pour la conférence alongwa pété donc conférence c'est ça nango rien ba to na ba kenoga force mosusu ya kolongola Mobutu sans conférence balongwe wana balongwe parler du peuple ezali ba ke kuna na nini na parler de la nation kuna susu bazali donc basali kotoyo donc
botala nani ti désordre na kati sikoyo désordre wana afdele donc peuple atikala kaka ndenge atikali kaka kidiba kaka pambala moko afdele ye esie bonga tozokende wapi ozomona alors lelo koya ya afdel aye babomi musée nsima mbola misato na ndenge oyo musée azalaki na politique oyo nyonso azalaki nango boyebi aza kobunda mpona mboka ezala redresse nde lokola asepelaki te abomi musée excellence mwana ya musée akomi mokonzi na bacirconstance oyo bato nyonso bayebi basenga na lobaka place wana na bi musée moto aloba liloba wana oyo ebingisaki actuel président de la république po akoma président mais sikoyo eloko nini toye kovivre lisusu tovivre nano baguerre wana kaka ozomona ntango kaka musée akoti tokomi le 2 août baguerre susu ebandi baparti donc toloba nini bamouvement ya rébellion boto misusu ebele mpona kofragiliser pouvoir central papa toleki ti na ndenge nani actuel président de la république aye kokota biloko wana kaka ezalaki ya baguerre par-ci par-là ti basali basane city basali basane city banégociation ya bango bapoliticien mais eloko nini toye kovivre na basali 1+4 tosilisi te mais kozwa 1+4 wana ntango sikoyo basali baélection esili 5 ans bakunda batware babotami basali mais lelo après 5 ans hein? Tozongi lisusu kaka na désordre politique et ceux qui botali na désordre politique yango soki nalobi ke il faut que se rappela kaka bokomona eloko nini ezali kosala bokomona ke Joseph Kabila hein? Bakaboli bango lisusu na Vital Mwanda Vital Kamera bakaboni lisusu vous posez ba chercher va trouver oui Joseph Kasavubu ba fragiliser qui est na Vital Mwanda mutu pe ya côté moko sikoyo bayepe lisusu Joseph Kabila na Vital Kamera batu pe ya côté moko ba fragiliser bango bakaboli bango tozongi na 1960 tozongi na 1960 parce que tozongi na 65 mais na ba ne 60 ozomona bakaboli bango pona koluka lisusu nini et puis toye lisusu na kati ya désordre politique c'est que bazana likambo bazoluka alors sikoyo na kati ya désordre politique eloko nini tozomona sikoyo bapoliticien bazongi suko fingana bazongi lisusu kofingana oyo kaka bayibaki babomaki basalaki boye bazongisaki boye ali babandi kosusu peuple babandi koya na peuple mais tango boliaka bomelaka bopesaka peuple nini totuni bino motuna bopesaka peuple nini tango bino boliaka bomelaka est-ce que bokaniselaka pe peuple yango mina bandi quelque part biso ndenge tozali koloba na bino awa na religion africaine tolobi ke voie ya élection voie ya mandat 5 ans renouvelable une fois yangwana voie à respecter pour peuple à se retrouver parce que mutu nyonso ya kokota na bokonzi d'abord azana posé ya ba point et pas ya ba peuple donc ba voie ya ba peuple parce que obenga ba point yango azana ngo posa peuple a ponaye alors pour peuple a ponaye il faut se pelisa ye donc il faut peuple à se retrouver alors il faut to comme na état pone zali ke mutu nyonso akoti na bokonzi okoti lelo na 2011 oyebi ke na 2016 naza na compte à rendre na peuple parce que peuple a kotuna ngai mandat na pesaki yo ezate ke politicien moko atelema quelque part to groupe moko ba politicien telema quelque part pone loba te mais il faut peuple a sanctionnaka peuple a lobby yo lakaki omoni neti élection onenge lekele eza na ba député mususu ba voter bango te peuple muta sanctionné alobi ke non olakaki kiso biloko ebele okomi kuna 5 ans tomoni yo te oye lisusu lelo oui oye tomoni yo mais ntango nake kopona na kopona yo te mais c'est comme ça hein? Il faut ezala pe tina niveau présidentiel ce qui veut dire président azokota ezali te ke
akende kozwa pouvoir na mindele soki bakonti kozwa pouvoir epa mindele bakoservir mindele olie ya peuple eloko nde peuple esengeli aboya yango wana parce que lokola na année 60 bino peuple borevendique indépendance na bino na 59 le 4 janvier 59 mais groupe ya bapoliticien olie bazwila bokonzi epai na bino bakei na Bruxelles bake kozwa bokonzi epai mindele na Bruxelles baye nango awa yango bovivaki ba désordre politique tina lelo bozozanga koseka na bandi na lobi mwa nyebi ndeko soki mutuna ezali soki ezali te toza kokende na kosukisa na bandi masolo toyaki nango poto la musa makanisi ya bato ezali oyo wana donc tokoki kozalaka te ke biso peuple ba utilisaka biso lokola koni tango bango balingi balamba po balia osomona bakoki koutilisaka biso te lokola bambwa tokende kobomela bango nyama bongo bango ba bénéficier sans que biso to bénéficier biso to lia mekuwa parce que neloko na lobby ça peut être ba tu comprendre te nengi na lobani ba politicien ba koma boye to tondi sa stade to tondi sa balabala po mindele to lakisa bango ba film wana ke tozali populaire comme ça ba tia biso ne bonga komoni to komi vraiment na suka ya émission na biso eloko moko oyo na découvrir makasi na kati ya émission oyo ezali lokola trouvaille pepo na lelo eloko bouti kolakisa que mundele azali kaka wana sima ya politicien pour que a utiliser politicien atindika na désordre a fragiliser politicien pour que politicien a sala a comme eloko pamba a manipuler alors bouti kotalisa biso bolobi que vers les années 60 bakabolaki président Tshombe bakaboli nano Tshombe na Kimba bakaboli pe Kasavubu na Vital Mwanda et kosala ke Mobutu abimi bon lelo bopesi lisusu kaka ndakisa wana Joseph Kabila na Vital Kamerhe bakaboli bango bato a côté moko sikoyo eloko nini bazuka sali bazana plan bazana makambo mabongisi mususu bazana ngona sima wana ti bozomona ba désordre ne so mundela zo préparer makambo belé ya mabe oyo peuple aza distrait yango ezali que peuple congolais en principe a kokite kango nyoso ba politicien ba créer ka désordre a même makana mouvement wana pour ko déjouer plan ya mundela ezali so ba politicien ba kamatani bino fo botelema botala ezali lokola ba joueur na kata terrain soki bazobunda na bandi ba supporter babunda kate entre bango na bango batala kaka ba joueur babundi arbitre ye apesi ba okuna ba carte ba bimisi donc ceux qui bino peuple bozo kota na jeu ba politicien makambo na question bango bazo kamata na bino bobimaka na balabala bobo manaka bo sala ka boy donc bozo sala erreur moko munene yango wana esika na koshite pone bisabino oui conseil pas to comme na suka conseil pas à peuple na solo yango wana bino bolukaka monde spirituel na biso et soutenir bino bolukaka o bato ya mikuse basoda mikuse o babimaka na ne 4 janvier to lukaka babima mais basoda 4 janvier babimaki pona guerre ya bino na mindele mais babimaki te na koboma na ya bino na bino parce que basoda mikuse babima te na sécession katangaise babima te na sécession kasayenne babima te na bitumba ya baluba na baluluwa ozomona babima na bitumba ya bayindo na mundele alors ceux qui bolingi baya lisusu bobongama bobunda contre mundele bokomona force na bango et non pas contre bino na bino te ceux qui bozoboma na bino alors bozo silikisa bango na kotala te soit ba beta bino yo kama ngabembe na kama na bila kile ungeli bokote yali mola moza motaki na kama wakelo wakana kambe mwanzali mezale kangele monkaila ngai wolia na yali mpa ambe wonga yo wankana wanka ilunga mbidi mutombo mukulu ilunga kalala nkoko msiri nkoko rweli nkoko mwate yave nkoko ngabila nkoko ngabedila nkoko makoko nkoko ngalema yaki mpavita mbuta macho mbuta ngumba muzeka bila shakazuru sankara yo wankana nkoko lingwa nkoko selembao wankana wanka mfumu kimbangu wankana wanka nkusukia muzala pana ngula libome na bomu isongi anzela suka bakoko basoda ya mikuse bakobima kaka soki bobundisi mundele oyo azali sima ya ba politicien mais bino na bino bobomana pona ba politicien bakobima te to suki awa bokolanda biso na mikolo mikoya bobotomboka bino mato bana Afrika pona nini tango nyonso moto atelemaka pona kobundela biso na nzela ya politique tosuka kasena kosala trahison mawa mingi
moni tena bongo tokoma kinele kwa lipanga lungumba telema kinambu ya kimbangu mokili embele 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 baindo kiwele wele wele mokili embele 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 baindo kiwele wele wele 1961 Lumumba atelemaki na nzela ya politiki mpona koluka bosomi ya baindo soki mokili ya molimo mpe bakalunga apesi yo bokonzi akopesa yo pelemo oya Lumumba mbeli ya molimo to maloba ya nguya 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 mbeli ya molimo oyo nyonso abengami mopaya na bokeseni ya loposo esengai yazonga na mboka to na mabele maye na oyo nyonso tu bakumbelaki biso wana afrika politike mpe na religion nde na yango baluka kokanga mpe koboma mboka Lumumba lokola baboma mpe mosiri wamekuma mboka Majuwa misusu baboma Musa Traore Thomas Sankara Muse Kabila misusu baboma Sekou Touré Samuel Eto'o Haile Selassie Jomo Kenyatta yembe lisusu baboma bakumukangaki bamemaki na katanga babetaki fimbu lokola mwana moke likambo yango asala eyebana tatina te po akalukaki lobikwa loposo moyindo nsima ya kobeta bache na tano ya site bache moto mpe batumbi ye ootolela ye Mota Lumumba akena ye mawa loposo moyindo ootolela ye Mota Lumumba akena ye mawa loposo moyindo ootolela ye Mota Lumumba akena ye mawa loposo moyindo tena bongo tokomaki neleko ya Mobutu amonaki monena mosala ye asalaki yango abengaki ye Mota Lumumba héros national page de l'éternel oh abengaki ye Mota Lumumba héros national page de l'éternel Mota Lumumba ondimaki kokufa liwa ya soni babetaki yo lokola moyibi mpona koboya koteka bokonzi ya baindo yango lelo babengi yo hero national bosembo ekotikala kaka bosembo ata bobo